Voilà, bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV, merci Naba O Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout sur là ensemble, kakandenge tout sur la ranabino, papa, maman, Simba na bokebi. Nazana di solo moko, maman na biso benga na des shows d'Enar TV, maman zolela, maman lobby des shows, beta di solo nanga, pesa conseil, quel est les problèmes, zala branché, toleki na détail. Mais avant tout les canaba détails nabiso, tous invité couper sa bambote nabiso directement na sponsor officiel, il y a des shows d'Enar TV ngo yangola godé, maman na Sissi na Deo Paris Défense et ça là yo bien côté aux amis. Mais pourquoi pas to pesipe bambote na ba abonné nabiso nyonso ya des shows d'Enar TV, c'est-à-dire ba o nyonso balandaka des shows d'Enar TV, bambote nabino pe journée et lamu okati ya mabota nabino to betali solo. Maman na biso benga na des shows d'Enar TV, maman zolela. Maman lobi des shows beta li solo nanga pe sa conseil. Quel est le problème? Maman lobi des shows tozalaki na Angola, na bambula eleki, tozalaki na pharmacie, tobandaki ko débrouiller vie ainsi de suite. Eza na papa mususu azalaki camarade ya maman na biso kolo li solo. Ba yebanaki na mobali na ye. Camarade wana abandaki ko sala na Unitel na Angola. Ande ko sala na Unitel azalaki cadre. Abandé kuyana ba crédit, azotika na pharmacie ba otekele, azotekela pe maman na biso ba crédit mususu donc eza ebele, mususu ateki, mususu atiki ba tekela et bref, ba salaki lokola moi famille. Yo ebikara ba mboka mpaya nini tokuta na entre nous, ba salaki moi famille. Maman lobi des choses to salaki famille na ndeko wana, ndeko Patrick aza Brazzavillois, mobali ya Charlène. Patrick mobali ya Charlène aza Brazzavillois basalaki connaissance na maman na biso na niveau ya Angola po ya zalaki cadre ya Unitel abandai ko ya kotekela bango ba crédit na pharmacie mususu pa zotika ba otekela ye alors basalaki moi amitié wana yo ebika ndenge ezalaka. Bref, problème ezalaki na Kasenga na Mabor, ezalaki na Kazenga Mabor. Maman na biso azalaki na Kazenga na Mabor. Ndeko wana nani Patrick mobali ya Charlène, maman mapasa. Patrick papa mapasa, moi si na ye Charlène, maman mapasa, babota mapasa. Tuzo pesa mwa ba indice wana po kolo likambo ye bara likambo na ye. Bango bazalaki na Imbondel toujours na Angola. Bandeko bazali na Angola baebi bisika na tangi wana. Bref, question ezalaki boye. Maman lobi des shows yaki kokoma na ta moko ba miyibi, ba bandi en fait. Ba koma ko menacer bango, ba kotela ba komi koluka ba kotela bango ko yiba ainsi de suite. Mais yaki kokoma na moment moko ba bandi ba yaki ko buka. Ba yaki ko buka ba koteli bango ba yibaki. Menace komaki makasi. Maman na biso kolo lisolo ba se décider na mobile na ye. Mobile ya bi boloko de komi boye. Na préféré yo na bana. Bokende na nu libanda, bokende ata na France. Et bon nga na ko débrouiller ata sima. Bref. Babande ko luka mutuni na osaila bango ba démarche. Yo ebika mamba voyage oko kende yo moko za na mbongo makambu tu mais des fois ba compliquer biso yango lukaka o luka mwa mutu aza na connaissance na ambassade soit disant pe ba gang ba tindiker ndenge zalaka. Bref, nzoka ndeko oyo Patrick père double mobali ya Charlène azalaki connaissance na bango bande ko tekela bango ba crédit ya Unitel ya lobite nga na yebani na ambassade ya Italie pesa nga mbongo na ba passeport na salela yo ba démarche po nga na yebani kuna chose grave. Nzoka tangu ndeko wana Patrick azoya ko senga bango mbongo po akendo sala bango ba démarche na ambassade ya Italie. Patrick yemoko azalaki déjà zo préparer voyage na ye po aya na Europe. Tala degré ya kimutema mabe. Ya na vi mutuka ko lia na inda obomayo. Na vi mutu pa bomayo ezaka oya yebi yo bien. Nda obomayo.
Wa yebi ota roboma ote. Mutu ayebi vi na yo bien pour exposer yo. Ezaka ka entourage na yo. Po mutu aza musika na yo. Aoyeba vi no ndeni. Aoyeba te. C'est-à-dire ndenge tozaka des fois tozaka trahi. Kaka na ba oya biso. Kaka ba o baza tout autour de toi. Bango nde bako trahir yo. Ata ndenge tovandi na ba aéroport. Po ba bimisa vi na yo libanda. Ba exposer yo na ba biloko ezangi tina. Kaka ba oyo bakozala tout autour de toi. Bango nde bako salir yo. C'est ça. Donc c'est-à-dire na vie ko kansate ke oya ko salo mabe zaka oya yebiote yaya oyo zolia na ye lobi enda ko bongwa na assassin. Oyo zolia na ye lobi enda ko bongwa na ennemi. Yango mama na biso abi de show beta. Mwana mobali oto yebanaki to bandai ko salisa ye. Azuya ko tika ba crédit na ye na pharmacie. Tozo teka, tozo somba pe mususu. Et comment ki to voyager wana mama na biso na zemi ya 7 mois. Quel degré qui monte mama babi non bo pesa mbongo nga na yebani na ambassade. Or tanga zozo mbongo baninga ya zo bongisa oya ye voyage ye moko na mwasi na ye. Ye na mwasi na ye Charlène bazo bongisa voyage. Bref, maman obi de choix ye ba pesi mbongo na ba passeport to bimisi ba passeport ya mbangu ambassade yo wo. Abenga même bango bake na ambassade bakota kuna basali soki ba biloko nini ya lokuta. Nyonso tolo ba ya lokuta. Aye ko tika la ye mona ba passeport ba pesa ki plus ou moins 6 passeports. Bref, mikolozo continue ko kende. Maman na biso abi de show na koma ye na zema 7 mois to teki nyonso ya ndako. Yeba ke to voyager. Yebi ba voyager ezaka ba assurer bino ke bo voyager. Ba teki nyonso. Let maman salaki maternité nyonso a préparaki. Maman teki. Maman yebi ke na oke bota na Europe. Mboko koma te mapate kweya. Ba escroc bazali ya. Maman bi de show toteka tout yanda kuna mbetu toteki. Tu veux que tu la voyage dans quelques semaines, tu vas voyager. Let nyonso maman salaki a teki. Maman bi de show mais comment na moment to moni selon ba promesse ya pesa ki eza bongo tezo mais là pourquoi mobali abengi abi non dans 2 semaines tozo kende. Et kokoka 2 semaines nzoko ba programme azo pesa eza programme ya Yemoko Patrick. Mobali a Charlène, mère double na père double. Voyage na bango mo bazo préparer ba kende nde ba programme azo pesa maman na biso kolo lisolo. Bref, yaki kokoma na tongo oya lakai bango na 2 semaines to kende butu nango aye. Net lobby de voyage butu le loyer. Aisi bango non bozala après lobby déjà voyage et ko salama nzoka na butu wana Patrick père double mobali ya Charlène azo voyager na butu wana. Ça dit aye ko tia bango moral po ba luka yete ba benga yete lobi non bozala tranquille lobby na tongo na zoya ko zobino to sa nini to kendo zo ba visa ebimi bo voyager na butu wana Patrick nde akenda ko zo avion na même butu. Patrick aye Italie. Maman na biso abi de show tongo etani to mona Patrick te. To meka ko benga ye numéro ezoleka te. Mobile na ya Monique comment mutu alobaki ya koya na tongo ayete. Bake bakendo luka Patrick ba yebisi bango Patrick ndenga azawa. Azate Patrick aza déjà na Italie. Maman na biso abi de show mobile nanga beli diarrhée. Azui diarrhée sur place. Tension mati mobile ya toki mobile ya kwei. Ya pona nini kozala tema makasi ya boy. Mama bi de show laki biso lobby to kezwa visa. Na tongo to ke luka muta na Italie. Ba voyager na mwasi na ye Charlène, mère double. Patrick abota ba mapasse, Charlène mère double. Mama na biso abi ndenge ayaka na bana mapasse ami bale, mwasi na ye Charlène azai na zemi. Patrick aza Brazzavillois. To pesa ba indice po ba Patrick baze belé. Tout ça ba Patrick est belé. RDC comme Angola, comme Brazzaville. Mais celui-ci, Aza Patrick, Aza Brazzavillois. Aza père double. Aza na bana ma passe. Moi, sinon, yaka na zemi, na minute babota. Maman biba kuma de na bana misat ou comme 4. Ça dépend, mais kolo lisolo aye barali kambunaye. Tant que tolobi Aza Patrick, père double. Moi, sinon, ye Charlène. Bakima na mbongo batu bakota nango awa na Europe Aza Brazzavillois na minute atika lupango na niveau ya Angola na lupango wana atika mama na bango na bandeko na ye mususu eza ba indice pokolo likambu ayeba likambu na yaya ba mbongo mususu tozwaka boye okimi wi oye na Europe wi
eza bien. Mais mbongo wana ezalaki po bana muninga baya na Europe. Maman na biso abi de show toye kolanda ba passeport na ambassade. Na ambassade babimisela biso ka des passeports. Akotsa ka des passeports ezwa pe visa te. A déposer ka ande ba déposer un dossier atika ka des passeports. Ba démarche nyonso bakinda ko sala oboya toke na ambassade. Ezaka ya lokuta ba reconnaître en moté na ambassade. Des passeports. Des passeports ekebima na maboko bandeko na ye. Des passeports mususu ebimi pa ba camarade. Tandinga panzi ba passeport. Donc nyonso ya salaki ya lokuta. Na époque wana lembonga maman na biso na batawana ezaki $6,000 à l'époque. $6,000. Ya c'est beaucoup d'argent. Ezaki mbongo ebele même siko 6,000 eza mbongo ebele. Ndeko wana azwa mbongo wana amata nango na avion bayana mwasi na ye Charlène. Babenga ye na téléphone à partir ya Angola bayamba ye babengi ndeko na bango mona poto basoli na ye ndeko na bango babengi na même numéro a répondre bango abi non nazali na choix te visa nange bimaki yango nga na voyageaki na yaki yaya wana malobo ya lobaki na téléphone abi azali na choix te visa na ye bimaki yango ya yaki amonaki eloko kosala te or na nyonso wana lokuta a escroqué baninga mbongo mwasi ya muninga na zemi mama na zemi ya 7 mois mama abi desho pene zemi bima mona mobali alinga abomanga pona nga na mata tension zemi ebimi to na koi na zemi na kufi tala degré bato azo bomana tala degré mutu mwindo azaka mutema mabe tala degré africain azaka mutema mabe mama na zemi ya 7 mois mama abi desho mobali nanga sali diarrhée mobali a toki tension direct mobali a kwei bakimi biso na mbongo to teki nyonso ya ndako to lala na se po to voyager dans quelques semaines mama ateki na let ateki maternité nyonso a préparaki po na mwana mama ateki biloko ya maternité tout en espoir dans quelques semaines nazo kende Europe nazo kende bota na poto mama bi de show mwana mobali ayoka mawate soki tension kaka ezwa kinga mwana lingaka bima ou soit na ngana piqué crise na kufi mais pona nini kozala mutema makasi ya boye et chose grave yazu avion na ba mapasa na yemi balé ba voyager yaya bana baninga bazolela na minute oyo mama azolela mobali na komi kobela mobali tension mais na minute on nzamba sala grâce mama ye mama za na Europe a commun déjà na Europe mama zolela mama bi de show na ngai na yana bana nga nyonso na minute o bana batikali ya ba âge amike ya ba 6 ans ba 7 ans ba 6 ans na ba 3 ans ça fait pas propre yaya bana batikali bana bazo souffrir oyebi vie na minute na Afrique vie comme il passe même na Angola vie ezaki bien mais même na Angola pe na minute o vie ezo ningana bato belé ba oluka ba bimangola ba marché nyonso kuna na rock ba bomi ba marché nyonso ba ndeko ko débrouiller ba bomi kopa unitel ebeba kopa ba pharmacie kufa papa kima na mbongo bato mama na biso azolela mama abi de show bana nga ba souffrir mais Patrick aye ko vanda en Europe na bana e ba olia yaya isali propreté et puis nga na comprendre te soko zu problème kope epesite mais nini ezangaka o s'excuser zongisa mbongo baninga zongisa atanda mbundambo mais akima na minute on a numéro elekaka lisusu te akanga téléphone voilà pourquoi maman na biso alobi tobeta lisolo tomeka kotanga kombo na ye peut-être na nzela masolo ndenge tobetaka kolo likambo yebaka likambo na ye papa kombo na o Patrick mobali ya Charlène père double Charlène mère double maman oki kopesa mobali no conseil yaya tango bato baolela pona bino na mbongo mobe bokima nango poto eza lola te bolanda masolo to obetaka mikolo nyonso poto eza lola te eza na mabe mususu eki kolanda yo kote nyonso kozala yayo oki koya poto moni vie ya poto esimba te combien poto esimbi te ba tourner pe ba ozonga to obeta masolo boyoka yaya osala mabe moko boyo kima yo ya na poto yo kasi na poto ndo kota paradis te maloba elandaka tout est au pouvoir de la langue maloba elandaka yaya okota poto moko mona na poto ozo tourner souffrance na souffrance po ozanga kobongisa na mutu moko ozokisa mutema na ye ozanga kobongisa na mutu moko osala mabe yo kansaka ndenge okoma poto esili te yaya Dieu est grand
mutoki ya mutu balia kangote. Bible lobi mutu na mutali na mutoki na ye. Yaya biso tout au salara mabe. Mais la bonne chose à faire, c'est réparer. Chercher la paix. Et là, comme tout est à réparer, demander le pardon, chercher à réconcilier, yaya. Batebele ba kima na bambongo batu. Batebele ba boma batu na ba Afrique, ba ye na ba poto. Mais na poto pe ba o tourner. Bazo tourner lo mo ba osa na poto ezate souffrance la ti bango. Yaya tant que senga pardon te souffrance ko la tayo. Tant que yo sola na kolombongo te souffrance ko landa yo. Tantôt okomona ngo lelo te. Mais lobby oko comprendre que mabe o ezo yelanga. Na salaka boy. Conscience à mutu bako sarangote. C'est ça. Conscience na yo kiko kosate. Personne peut tromper sa conscience. Yaya lelote lobi te tobo tape bana. Ba mabe mususu kitara de génération en génération. Et zuyo papa te ke kangana bana. Il faut faire attention. Et bela mbongo $6,000 au kimanango. A chanza numéro maza a on a poto. Patrick Mobile à Charlène, père double. Patrick père double, Charlène mère double. Kolo likambo eba likambo ne yaya. Ta mutazo lela na kombo na bino eza mbongo na bango. Luka obenga ye. Oko pese même $1,000, soki €1,000. Boyoka ni pe lokwa boyeba na mutema na ye kokita. L'essentiel eza bo solo li. L'essentiel ango wana me kokima malédiction ezolanda. C'est ça. Kokima libabe ezokolanda. Kokima nde mabe. Yaya ko solo leza bien. Moi tant to solo la likambo ko imeto solo li. Mutema mutu wana kiti po akomi conscient ke bo solo li na ye. Mais soko solo li na mutu wana te. Tous les jours azo lakayo. Tous les jours azo lakayo yaya. Malédiction ko landa yo libabe ko landa. Na ebisio to wana bate bele ba na poto. Ba osale lo rote. Par contre bakoma komi tunelo ni ba ya ko sa na poto. Mabe otikaka na simande kangayo. Yo basi batu nyonso na poto baza bien teint, batu ba souffrir na poto. Mais batu nso bazo souffrir na cause ya malédiction na bango. Bazo souffrir na cause ya mabe basala baninga. C'est ça. Okima na mbongo wa batu, yo koma na poto metala vie okoma nango. Ofinga ka batu, obomaka mutu. O viola ka kuna, oluka solution te. O sala ka mabe oluka solution te. O zwa ba mbongo wa batu oluka solution te. C'est ça. Yango zo mona poto yango toza ba misusu bazo tourner kaka rond et le romo ba osa les ate passe. Mususu po moni mukanda zo rate banda kota 20 à 30 ans azo tourner. Nana ba ojo mususu ba bengani na ndako na yo sa ele bino émission siko. C'est ça yaya. Ba malédiction, ba mbongo wa batu, ba problème. Yaya ko matavion ko ya na poto longola ka malédiction te. Chercher la paix. Luka kimia kote yo tika kimobulu. Et salima wa passe. Na soni. Maman na biso azole la maman lobi de show. Beta li solo. Biso tozalaki na Kazenga na Mabor. Patrick azalaki na Imbondel. Na Imbondel. Azalaki cadre na Unitel. Baebanaki a partir à Unitel. Patrick aza Brazzavillois. Ozalaki cadre na Unitel. Obandaye koya kotiki la bango ba crédit. Na pharmacie banda otekelo. Ozwa mbongo na bango 6,000 okima. Ti le londenge de choix zoloba wa mbongo abato pesa te yaya esali mawa passe na soni chercher la paix yaya tozo kola tozo bota faut tika ki yanke tozo kola toko ma ba papa toko ma ba mama il faut tika ki yanke yaya l'erreur est humaine biso tout tozo na ba défaut mais chercher à réconcilier c'est ça to lukaka kimia tika ko luka ba problème yaya ozobota bana Patrick ozana bana mapasa obota Patrick o continuer ko bota oye koya lobi oyebite ezaka maloba balobi na pesa yo ngape nazo pesa oye koya lobi oyebite yaya soko lembongwa mutu wana eza mutoki ya mutu bible nde lobi okosanza yango à moins que osola na kolombongo alembisi mutema bobongisi ça c'est autre chose mais soki okima ti lelo balukaka yo yeba ke okosanza yango un jour oyo azana matu ya koyoka sai nini oyoki yaya tobeti lisolo kolo lisolo ayeba likambu na ye kolo likambu pa yeba likambu na ye yango na ngai na loba yaya to chanze tika ba comportement ya kokende ko escroquaka partout ozobota bana vi ya lobi oyebite to banga nzambe tika ki moyibi tika escroquerie tozana ba masolo boyebele malheureusement na zu ba photo na été na projeter ces photos mais
maman azwi ba photo na été tunga to tchai na ba photo pour communauté monaye bande kopé ba monaye et ça la bien mais to koye bande ni to ko sala mais to betina nuka li solo kolo likambo ye ba likambo na ye benga des shows de Denar TV na ba sujet bien numéro na ngango wana to beta masolo nyos o nyos eza li solo a bien benga biso pesa biso li solo na yo to robeta ngo numéro na ngango wana ezo circuler même numéro appel même numéro WhatsApp benganga okozwanga soko zwinga te rappeler sima na kozwa yo kaka. Le plus important, n'oubliez pas, partagez votre émission. Pesa pe bande comme batal. Et à te partager à masolo à no kwa bana. Partager à masolo à des shows Denar TV. Pour tous la bino masolo et que ça la bien. Aimez commenter et que ça la bien. Et zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala bonchi, ba émission zakoya. Puis sa réponse. Ciao.